Fumu pe mozalisi ya mapata Kinshasa Bunia na province ya Ituri eza nango ndoto te. CAA a facilité bino à travers avion na Airbus A320 na confort et Cuba na bavol na ye direct, c'est-à-dire 3 fois par semaine, lundi, mercredi, puis samedi. Koutou premier vol déjà et Salemaki avec succès et sécurité. Airbus A320 et Niataki Mabele ya Bunia, ribon symbolique et Katamaki Kitoko, champagne toujours na pointe, elingi koloba, nzela esi efungwami, pona Kinshasa Bunia, okoki ko voyager na yo ndenge olingi. CAA 34 ans na service ya ba client na ye. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Très heureuse de se présenter devant ma poste télévision na bino pour la présenter info lingala mbote na bino nyonso to fungoli basango na biso pour ngotesa bino ndenge président ya Assemblée nationale honorable Aimé Boji Sangara a présidé qui séance plénière mercredi 29 avril le peuple qui consacré na examen ya motion de défiance initiée contre vice-premier ministre ya intérieur sécurité paix décentralisation ko baksa ba affaires coutumières Jacquemaine Chabani ba détail et le mona héritier Mapindimi. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, a présidé qui plénière particulièrement et l'anda makimingi consacré un examen y a motion y a défiance où ils allaient initier pour la vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, Jacquemain Chabani, sur 500 députés nationaux, où il va se composer à la chambre basse du Parlement, 490 va participer à une séance plénière où il va talisaki intérêt à Makassi, accordé la question politique et institutionnelle. Dans ce cas, il y a un échange nyonso, motion y a défiance initiée et pas y a honorable député national, Ladi Lotika Likwela, Yango Ezalaki qui rejeté ensuite il y a motion incidentielle où ils allaient soulever et pas il y a honorable Gary Sakata y a talisaki ba irrégularité ya ndenge na ndenge oyo emonissamaki na rédaction pe na procédure et entouraki motion yango atalisiki yango ekoki ko permettre poursuite normale te examen na yango na plénière na climat moko oyo ezalaki marqué na ba débat ya makasi pe ba position opposée conduite ya misala et pas ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement ezalaki caractérisé na volonté moko emonissamaki ya ko respecter ba principe ya équilibre impartialité pe ya strict observance ya ba procédure parlementaire na kondimaka motion ezala débattu liboso ya représentation nationale avant ba question ya recevabilité ezala tranché Aimé Boji atenaki ko se positionner na milieu ya village sans ko soit parti ya mototo pe ya motionnaire ni ya membre ya gouvernement concerné boye posture oyo ezalaki saluer et pas ya ba élu ebele ou ba monaki expression ya gestion institutionnelle respectueuse pe lisusu ya règlement intérieur ya assemblée nationale na ba échange ba droit ba député ba signataire ya ba motion pe lisusu ezalaki garantie mingi pe ya ko défendre initiative ou na plénière na même esprit vice-premier ministre ministre intérieur yep a bénéficié qui ba garantie nyonso oyo ezali prévu na ba texte pour nous assurer défense na ye pe comme même explication malgré la tension ou parfois caractérisée dans le débat séance et tambola qui n'a respect à mécanisme parlementaire et encadré le contrôle et action gouvernementale pays à fonctionnement démocratique et institutions pour un observateur et belé séance plénière oyo étaler ses volontés à président et à assemblée nationale aye banako matérialiser engagement oyo ezomaki na discours et investiture il y a le 13 novembre et outi koleka Aimé Boji Sangara a prometté que gestion moko impartial ya chambre basse fondée na respect ya règlement intérieur équité pe entre baili pe consolidation ya état de droit parlementaire nanzela ya plénière oyo assemblée nationale atalisi ke ba débat démocratique atatango ezali marqué na ba forte contradiction politique et sengeli et se tenir na strict respect ya ba règle pe ba principe oyo ezali ko fonder institution parlementaire.
Kaka na Assemblée nationale pour retenir que séance plénière ezalaki organisée le jeudi 30 avril et pas honorable député va examiner qui peut adopter qui proposition ya loi oyo ezali ko fixer ba condition ya organisation ya référendum na RDC pe proposition ya loi modifiant pe complétant ya loi cadre numéro 14/004 ya le 11 février 2014 ya enseignement national tokoba basangola biso na ngambo Sénat pour kotesa bino ndenge président ya chambre haute ya parlement Jean-Michel Samalukonde Kenge assistaki na messe ya action de grâce pour na commémorer 25 ans ya assassinat ya papa naye na après avoir co-présidé séance plénière bolanda ba détail. Président epai na ye moko président ya chambre haute ya parlement Jean-Michel Samalukonde Kenge séance plénière ezalaki marqué na 2 points majeurs ya ordre du jour tomoni bongo examen pe adoption ya projet ya loi portant autorisation ya prorogation ya état de siège na partie ya territoire ya RDC pe question orale avec débat ya sénateur Patrice Pungwe adressé epai ya ministre ya enseignement supérieur universitaire recherche scientifique pe innovation technologique mwana mboka Marie-Thérèse Sangisombo na oyo etali politique régionale amélioration ya qualité ya enseignement na RDC concernant examen pe adoption ya projet ya loi portant prorogation ya état de siège défendu et pas ya ministre ya justice pe garde de Sceaux Guillaume Ngefa et pas wapi 73 sénateurs ba adopté ki yango 0 voix contre Penny abstention projet ya loi prorogation ya état de siège ba teki yango pour na 15 jours oyo ekobanda le 2 mai 2026 na présentation ya ministre ya justice Guillaume Ngefa oyo a justifié importance ya mesure oyo ya persistance ya ba groupes armés pe nécessité ya ko poursuivre ba opération militaire pour na ko restaurer autorité de l'État concernant question orale avec débat adressé et pas un ministre ya ESI honorable Pungwe Mbuyu Patrice ba sénateur ba adressé tableau moko alarmant ya qualité ya enseignement supérieur pe universitaire na mboka na biso pe lisusu ba condition médiocre oyo bazali ko travailler nango na niveau ya infrastructure auditoire non équipé amphithéâtre insuffisant personnel académique démotivé vingtaine d'élus ya ba éli ba dénoncer dégradation ya ba établissement public na ba province na bango oyo ba beleli ba mesure moko na lombango pona ko sauver secteur vital oyo face na ba critique ya ministre Sombo a reconnaître ba difficulté pe a indiquer ba effort ya gouvernement pona ko améliorer pambate audit moko ezali en cours na ba université publique au regard ya ba question soulevée ministre a sollicité azongela bango na 48 heures na ba réponse détaillée ya ba préoccupation ya ba sénateur discussion et révélé ampleur ya crise na secteur ya enseignement supérieur pe universitaire constat ezali vraiment amer et belé ya ba sénateur ba qualifier système universitaire secteur au bord ya effrontement pe ba insister na lombango ba investissement conséquent pour na redonner espoir na jeunesse congolaise après plus de 4 heures ya ba travaux séance ezala kibongo levé kolongwa na ye wana président ya Sénat mbala moko akende kibongo na célébration écuménique ya action de grâce oyo ezalaki organisée pour na commémorer 25e anniversaire ya liwa ya papa na ye Stéphane Lukonde Kenge Katanga oyo azalaki bongo figure politique moko ya Katanga et pa wapi azalaka assassiné le 29 avril 2001 et le mona compagnon pe collaborateur na ye politique Benoît Kiono Kiamukende oyo bazalaka assassiné boye bakemese ya action de grâce oyo ezalaki célébré et pas ya kiré ya paroisse le père Wenceslam Kiaka oyo na omeli na ye ateyaki bango bolingo pe na occasion ayebaki na ko encourager ba membre ya ba famille éprouvée
Toza na communiqué officiel awa ya commission de la concurrence comme kona mokuse bolanda lecture na yango elongo na héritier Mapindi. Communiqué officiel ya commission de la concurrence comme kona mokuse commission ya concurrence comme ko en collaboration na autorité congolaise ya réglementation pharmaceutique akorep na mokuse bazali ko informer public nyonso na fermeture immédiate ya usine babengi Revin SARL oyo izwami bongo na première limité na ville ya Kinshasa. Décision oyo ezali suite na découverte tope bamoni substance moko ya mabe oyo ezali autorisé te yango ezali ko nuire na santé ya population. Sil de nafil yango ezali ko kotisama na ndenge ya moyibi na masanga to boisson énergisante oyo babengi Power Plus yango ezali kotekama na kombo na yango Moutou Rouge sans kotia mention na étiquetage na yango pe na ba dose moko toxique. Produit oyo ezali ko exposer ba consommateur na ba grave risque pour la santé na bango mingi penza na ba trouble cardiaque et koki komema tina liwa. Boye commission ya concurrence azali ko rappeler na vertu ya décret numéro 25/032 il y a le 10 octobre 2025 oyo ezali kolobela statut organisation pe fonctionnement ya commission de la concurrence. Boye en sigle comme ko azali bongo na mission ya ko veiller na protection ya ba consommateur na ko lutter contre ba pratique commerciale frauduleuse pe ba produit oyo ekoki komema mabe na sécurité to pe na santé ya ba consommateur. Action oyo ezwami na cadre ya large coopération interinstitutionnelle oyo ezali impulsé na son excellence Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre en charge ya économie nationale pour na ko renforcer protection ya ba consommateur. Na titre wana ba autorité bazali kosenga na population batika na mbala moko ko consommer boisson oyo babengi Power tope Moutou Rouge pe ba signaler ba point de vente nyonso oyo bazali kokoba ko distribuer ba produit yango comme ko azali kotalisa poleleke santé ya population ba koki ko négocier yango soki mokete. Boy équipe moko bazali kosala ba enquête judiciaire déjà pour na ko établir ba responsabilité. Le 30 avril ya mvula nyonso ezalaka journée ya enseignant awa na mboka na biso ezalaki occasion mpona kopesa lokumu na ba professionnel ya cré na mosala oyo bazali kosala bolanda réflexion info lingala asaleli bino elongo na héritier Mapinde. Ndenge kaka ezalaka célébré le 30 avril ya mvula nyonso journée ya enseignant awa na République démocratique du Congo occasion epesama po na kokanisa mosala oyo ba professionnel ya cré bazali kosala bangonde bazali na base instruction oyo moto nyonso azwaka po na kozala utile na société to pe kokoma mutu esengeli koleka na banc de l'école na tina wana tokanisaka métier noble oyo ba enseignant bazali kosala nyonso wana ya ngonde ezali pe kotombola mboka. Le 30 avril ezalaka journée chômée et payée na ngambo ya institution nyonso ya enseignement ya République démocratique du Congo pona ko honorer pe kokumisa mosala oyo ba professionnel ya cré bazali kosala ezali kotalisa reconnaissance oyo l'état azali na yango envers bango pe kotala mosala makasi oyo bango bazali kosala pamba te ko former mutu tango azali nanu mwana muke ayebi eloko te ayebi kokoma te ayebi kotanga te kasi ezalaka na moto moko babengi enseignant yende azwaka mwana na eloko moko te na mutu pe kokotisa ye biloko ebele ti niveau eyeba na komata nyonso wana ezali kaka baslogan ya pamba te etikala na badate lokola ya boye le 30 avril pona kokanisa ba enseignant esengeli vraiment ba promesse nyonso oyo epesamaka to pe ezali kopesama pona éducation ezala ya qualité na mboka na biso esengeli kotia yango en pratique nyonso eyeba na kozala concrétiser pamba te soki ezali concrétiser te ekozala malamu te. Tokoki kolobela enseignement ya qualité te na mboka na biso soki ba enseignant bazali bien rémunéré te. Tokoki kolobela élite ya malonga na mboka te soki ba enseignant oyo bazali kosimba cré bazali ko vivre na ba conditions moko précaires wana ekozala vraiment malamu te. Ba date lokola ya boye
esengeli ba autorité ya mboka bayeba na kokotaka na ba réflexion oyo esengeli kosala ba réforme ya ndenge na ndenge pona koluka ndenge nini système éducatif ya mboka na biso ezala ya qualité. Date ya le 30 avril ezali date oyo bato tango nyonso esengeli bavandaka kotala ndenge nini koaméliorer ba conditions sociales ya ba enseignants, koaméliorer fonctionnement ya ba école pe ko renforcer formation initiale oyo ezali bongo kokoba ko consolider processus ya retraite ya ba enseignants pamba te tango mvula ezali kopusana esengeli koyeba peke ba réflexe mosusu ekendaka ba faculté mosusu ekimaka pe kotala ndenge nini ba jeune enseignant bakoki kozwa relève kasi soki ba condition ya ba doyen to ya bato oyo bazali liboso ezali améliorer te boni tokoki ko assurer relève pona ba oyo bako remplacer ba oyo bazali kosala mosala ezali fête monene pona ba enseignant ezali occasion pona koluka ndenge nini kopesaka bango honneur pe koluka ndenge nini kotiaka bango na bacondition ya kitoko po bana pe bazala forme na ndenge ya malamu. Bonne fête na baenseignant nyonso. Régie des fourrières et de contrôle technique de Kinshasa RFCK na mokuse et annoncé bongo déjà deuxième phase ya contrôle technique bolanda ba précision elongo na directeur général na yango Kasindi Mafolo Joseph na micro ya héritier Mapindi. Mwana mboka Daniel Bumba Lubaki venant de la ville de Kinshasa a lancé qui contrôle technique l'année passée. Mibé que le but était contrôle technique et ça la juste 6 mois. Ce qui me dit contrôle technique na 6 mois après il faut ça la lisusu. Pour te dire zali 2 fois l'an. Na yango depuis mon konzamboka ngumba Kinshasa a lancé déjà contrôle technique na et ça a lancé qui contrôle technique pour un véhicule et ça dit que tu as déjà 6 mois et c'est l'équipe déjà. Donc Régine Abino a une obligation il y a contre la deuxième phase, la deuxième échéance. En attendant le gouvernement de Kinshasa, moi Daniel Bumba Lubaki a lancé officiellement Régie a bengaki technique na ba corporation ya ba chauffeur na ba moteur pour la sensibiliser ba ndeko été tout ça déjà la deuxième phase de contrôle technique. Tout ça déjà la deuxième échéance de contrôle technique, ba les cas volontairement na ba centre pour soumettre un véhicule na bango na contrôle. Base la carte date butoir T, tout va la carte recouvrement forcé TB bouclage forcé, oui que vous allez annoncer venir la ville de Kinshasa. Yango bateau qui na lombango na centre, pas na déjà deuxième phase de contrôle technique na bango. Secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa, Brej Engali a procédé à la inauguration ya bureau ya Iko kuna na Maluku dont ya autorité morale na bango Daniel Mukoko Samba Fabrice Lundombi héritier Mapinemi. Secrétaire exécutif provincial, il y a Icoville, il y a Kinshasa, Brej Engalim Firi Obama, les lions de la ville, Akiteki na commune ya Maluku. Objectif ezalaki ko inaugurer siège ya sika oyo epesameli bango kuna na Maluku centre dont signé autorité morale Daniel Mukoko Samba oyo amoni mosala oyo iko na ville ya Kinshasa azali kosala déjà plus de 40 cellules mobimba na commune ya Maluku esengelaki ko doter bango na bureau oyo ko permettre bango bayeba na ko travailler na ba bonne condition. Brej Engalim Firi Obama sep ya Icoville ya Kinshasa yende a représentant qui président national pe autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba pour na ko inaugurer siège oyo pe ko remettre yango et pa ya ba responsable ya Maluku kuna basala mosala kitoko bana ya Maluku ba sepeli 80 chaises mobimba et pesamela ki bango pour na kosala ka ba réunion pe biloko ya ndenge na ndenge. Na remercier autorité morale tomoni numéro 1 à ville à Kinshasa c'est le président Brej Engali le lion de la ville avec remettre biso officiellement bureau il y a Iko Maluku et to sepeli makasi Maluku eza parmi ba communes les autres travailler makasi base ya Iko na ville à Kinshasa eza na Maluku état major ya Iko eza na Maluku et acte ba posé à travers l'autorité morale où a mandaté CEP na biso à ville à Kinshasa pour pesa biso siège pour travailler comme il faut. To sepeli makasi to pesi vraiment ba merci belé na autorité morale to moni bureau équipé to moni na ba kiti ba pesi biso donc pesi biso sous makasi to ça sous ba effort kolega oyo to bande ko ça liboso.
ezali esengo makasi bana maluku basepeli balobi lokola bakomi déjà na plus de 40 cellules ezali eloko moko ya motuya pe ko féliciter to pe ko remercier autorité morale Daniel Mukoko Samba mikolo ezali koya bako inaugurer pe siège mosusu na plateau ya bateke nyonso wana ezali kaka pona kosala mosala kitoko boye bake Union Congolaise iko ezali bongo machine moko politique ya makasi surtout pona ba élection oyo ezali koya Union Congolaise bazali kolala te bazali kobongama bino moko bozali komona bilembo ndenge ba cellule ezali kobota malokola mayebo surtout awa na ville ya Kinshasa eloko ya koloba ezate iko azali kokota bisika na bisika. Centre de formation ya ONG Congo de l'Espoir ya honorable Mao Twene ba procéder ki na remise ya ba brevet na ba tonyoso oyo bazwa ki formation kuna igontingi héritier mapindemi. ONG Congo de l'Espoir oyo ya honorable Mao Twene papa social, papa solution, papa selembao ye a procédé ki week-end eleki na koremeta ka ba brevet na ba élèves nyonso oyo bazwa ki formation na coupe couture, anglais, auto-école, informatique, esthétique pe bongo na bongo. ONG Congo de l'Espoir ezwa mokano ya kopesa formation ya ofele epai ya bilenge nyonso cadeau signé honorable Mao Twene papa selembao dit les responsables bosimba pe boye bake batu bayaki ebele pona ko assister na milulu oyo ezalaki vraiment haute en couleur botala bino moko ba élève bazwaki maloba pona kotalisa gratitude na bango epai ya ONG Congo de l'Espoir ya initiateur honorable Mao Twene bongo na sima ba bengaki bango pona kosala ba démonstration ya ndenge na ndenge par rapport ya formation kitoko pe ya qualité oyo epesameli bango enfin ke bayiba na kokoma désormais utile na société nyonso elekaki vraiment kitoko ba démonstration etalisamaki pona kotalisa niveau na bango bongo na sima ezalaki remise ba brevet moko na moko ba bengaki ye alekaki pona kozwa lokasa na ye na maboko ya ba responsable mingi penza honorable Mao pe batu misusu bazalaki wana elongo na ba invité ya ndenge na ndenge ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bozali komona. Le président me merci pour permettre que dans la session na malamu et puis que tout soit bien. Ya koloba mingi présente et Jacques ko se féliciter pour na devons accomplir devoir la biso to engagement au tozwaki ya ko accompagner vision et chef de l'État Fatih Beton na cadre ya gratuité ya enseignement et que ça na partenaire nyonso ya mokili mobimba elanga monene yango to livre bino baloréa batundisamaki na esengo makasi elongo na baninga pe bainvité voire même bamembre ya famille oyo bayaki ebele mpona koassiste na milulu oyo ONG Congo de l'Espoir aorganizaki na centre de formation na ye après formation ya qualité oyo epesamelaki bana boyoka quelques-uns na micro ya Info Lingala basepeli na ndenge bayekoli ya ofele pe lelo bazwi ba brevet oyo kopermettre bango kosala mosala bisika nyonso. Nasepeli makasi parce que nasatandaki te nango. Bon, premièrement topesa adepte na biso Mao merci na ONG asaleli biso donc il n'y a pas beaucoup à dire donc sepeli makasi mpona babrevet tozwi c'est ça. Bon, nasengi bango bamerci mingi parce que basili biso vraiment parce que bajeune mpe bele tomona bango na balabala presque baya koprendre formation awa parce que eza gratuit bayaka te me biso vraiment ngolu ya koya donc tosepeli makasi toye komise présente awa na salle ya président Mao tokoretire ba brevet auto-école awa gratuite mpona président Mao apasite biso atuka nzambe akambola ye akontinue kaka kandi oyo abandi nango merci vraiment. Longonia honorable Mao Twene papa selembao de les responsables oyo ozali kosala bodi moto moko akobosa na yo te bilenge nyonso oza na besoin ya koyekola zwa kaka nzela ya kokoma na ONG Congo de l'Espoir epai wapi okosala ba inscription na yo pe okobénéficier formation ya ofele cadeau signé ONG Congo de l'Espoir ya honorable Mao Twene papa responsable.
Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse déjà azongisi ba vol na ye ya Kinshasa Bunia bolanda ba détail. CAA azamfumu pe mozalisi ya mapata Kinshasa Bunia na province ya Ituri eza nango ndoto te. CAA a facilité bino à travers avion na ye Airbus A320 na confort et Cuba na ba vol na ye direct, c'est-à-dire 3 fois par semaine, lundi, mercredi, puis samedi. Koutou premier vol déjà et Salemaki avec succès et sécurité. Airbus A320 et Niataki Mabele ya Bunia, ribon symbolique et Katamaki Kitoko, champagne toujours na pointe, Elingi Koloba, Nzela esi efungwami, pona Kinshasa Bunia, okoki ko voyager na yon denge olingi, CAA, 34 ans na service ya ba client na ye. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. Évangéliste itinérant honorable Norombungunde Azalaki Bongo, prédicateur ya Kilto ya dimanche 26 avril na paroisse protestante CAC Bongolo Ezomi Bongo na commune ya Kalamu, témoin ya événement Ladilandu héritier Mapindemi. Clôture ya semaine ya laïka na communauté évangélique de l'Alliance au Congo CAC na Mukuse et Salemaki na ville ya Kinshasa na Boma na Mwanda na Matadi pe bisika nyonso na République démocratique du Congo voire même na Libanda. Thème na yango ezalaki nous sommes la lumière du monde. Oyo honorable évangéliste itinérant honorable Nerombungu abengisamaki po na kote ya sango malamu na bokonzi na Nzambe na CAC Bongolo oyo babengi le Sion oyo ekambamaka epai ya révérend pasteur Philippe oyo azali pe coordonnateur ya district Kin Ouest. Bosimba kenyonso elekaki vraiment kitoko. Honorable Nerombungu évangéliste itinérant azalaki accompagné na bureau politique na ye pe ba membre ya complexe scolaire Mama Pemba azalaki na délégation moko costaud oyo et accompagnaki ye nyonso elekaki vraiment kitoko. Sous thème ezalaki l'héritage des saints dans la lumière ateyaki na mokanda ya Genèse chapitre 1 verset 3 pe na mokanda ya Matthieu chapitre 5 verset 14 à 16. Évangéliste itinérant atalisaki likambo ya source ya ba lumière alobi esengeli tozala lumière moko protégée oyo ekokufa te tozala kaka mopepe ya mokete oyo eresistaka te. Évangéliste itinérant apesaki exemple ya bougie pe lampe ya torche oyo nani apelaka na ndenge ya makasi. Lumière ebombanaka te, lumière emonanaka. Héritage et excellence po na royaume des cieux wana ezali eloko bana ya Nzambe esengeli bayeba na kowelela po na koaccéder en tant que bana na Nzambe. Ezali mabete na mokili kozana ba richesse ya ndenge na ndenge kasi eloko ya litomba ezali nde kowela bokonzi na likolo. Simba pe boye ba message ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu ezalaki capté 5 sur 5 ba pesaki lisusu maloba po na kosala ba annonce ya ndenge na ndenge. Évangéliste itinérant asepelaki makasi na accueil oyo ezalaki réservé po na ye. Tomonaki pe présence ya comité communautaire de laïc kokol na mokuse oyo ekambamaka epai ya Claude Mbumba Mabika nyonso elekaki vraiment kitoko na suka. Évangéliste itinérant honorable Nerombungu asolaki pe na ba veuve na ba membre ya chorale d'ailleurs kutu moko ya ba veuve atiaki maboko. Annonce ya makasi ezalaki bongo likambo ya contribution pambate paroisse protestante CAC Bongolo le Sion bazali kokotize misolo po na kosomba lisusu lopango afin que église ekoma monene wana pe. Évangéliste itinérant honorable Nerombungu alala kapongite aprometaki bango contribution na ya kafu po na mosala na Nzambe oyo atiaka yango toujours na première position. Na suka ya nyonso boyoka révérend Philippe oyo azali pasteur titulaire ya CAC Bongolo ndenge alobi. Et puis etalisi biso que toza en tant que fils de fille ya lumière parce que par la lumière du Seigneur nous voyons la lumière. Biso tozongenga mais aussi mosala na biso kongenga pe kokende kongengisa bato mosusu. Mokili etondi na ténèbre oyo na mokili ezosalaka différence mona entre bana oyo batambolaka na pole
pour les quatre Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Il aura la vie, la lumière de la vie éternelle. Mama pe bazanga kite kopesa makanisi na bango. Babia sous la lumière. Tant na comme les sika fona la sakina za lumière za mona CAC. Vraiment papa na peso longonia na o teibiso na mokwalelo na paroisse à Sion ex Bongolo. Présence ya évangéliste itinérant honorable Néron Bongo na paroisse protestante CAC Bongolo les Sion et ça là qui vraiment réussi pour clôturer semaine ya laïka oyo ya communauté évangélique de l'Alliance au Congo basalisaki bisika na bisika. Otivap eza potopoto kitoko ataza mokolo okoki pe komela yango Stéphane Skande. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abela kate alimaka te. Ba maman, félicitations na bokoneli bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi. Et on est ici la carte info lingala ya jeudi 30 avril 2026 yango ekomi na suka ce qui s'appelle Kinango bopesa merci na Merdi Luamba pe oyo akumbela kibongo édition na sima ya caméra pe montage tozaki na Fabrice Lundombi journal pe pona pe pezaka supervisé et pas héritier mapinde mbandeko botika la malam au revoir. Azam fumu pe mozalisi ya mapata Kinshasa Bunya na province ya Ituri eza nango ndoto te CAA a facilité bino à travers avion na Airbus A320 na confort et Cuba na bavol na ye direct c'est-à-dire 3 fois par semaine lundi, mercredi pe samedi coutu premier vol déjà et Salemaki avec succès pe sécurité Airbus A320 et Niataki Mabele ya Bunya ribon symbolique et katamaki kitoko champagne toujours na pointe elingi koloba nzela esi efungwami pona Kinshasa Bunya okoki ko voyager na yo ndenge olingi CAA 34 ans na service ya ba client na ye. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.